Wana premier aspect. Nalobi aspect ya diamant, nalobi aspect ya biloko. Okomona mutu mususu na ba famille babotami bazo souffrir donc be vieux amalamu te bana bako kotanga te donc passe na passe. Alors chef ya famille a eu décision habiter famille cause à passe boité. Il faut quand même tout le moyen pour famille à la stable. Famille ça la combo. Nazo pese exemple ya ba famille belonga na yebi même na kati ya libota na famille élargie bato abongo pe bazalaki. Oyebi ke mutu wana ko kene panganga asololi na ye abi ngai na ye awa na signé pacte na Satan pona nazwa mbongo mais mbongo nazozwa eza lupemba ya famille mobimba tozala bien tozala mbongo to akambukilikili tozozwa lupemba yebisanga fona sani nganga na ko yebisa lobi bon nazopesa yo par exemple lupemba wana eza par exemple soso eza par exemple pigeon eza par exemple ntaba yo kokende nango okunda ngo na bomoi na lopango na yo okosala cérémonie papa osilisi cérémonie na biloko mosusu bapeso ke bomba ngo mutu amona te. Alors tant que bapeso ngo yo ke oche mutu yo kopakola lupemba na famille c'est-à-dire abotoli chance ya famille nyonso po yo kotanga kombo ya famille na famille famille telle, famille à papa telle, famille à maman telle, et y a des connexions telle, il y a basi pe amibali, liste mobimba ba membre famille wana opesi. Ce que y a quoi tirer chance nyonso ya famille mobimba et ye wana. Moi no ba kopese lupemba, ye wana nde akoma na mbongo ebele. Sikoyo na mbongo ebele akoma nango. Asomba ba immeuble, asomba ba mituka. Asala nyonso akosala atonga ba hôpitaux mbongo wana eza ya famille. Donc ye azaka lokwa muto ba utiliser siko na famille à chaque fois que kisi wana elinge senga makila ye azana droit ko lobake mutu te la kufa mutu wana pe akufi ye aza droit ko lobake mutu na famille ona kosomela par exemple eloko boyi soka ali mbongo akufa akufi. Eza permission chef à famille a pesiye lupemba wana kazana droit ya ko sacrifier n'importe qui oya zolia kambongo obasai na kiswa et okomona na kati ya famille wana mutu azana lupemba wana ya aza bien stable mais batumisu na famille bazo souffrir ata basali effort ndenge nini o to tanga classe to 6 to bonga bako bonga na bango te. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci. Na bandonion Stubazola na biso de partout. Bonzambe na bonzambe. Lola ezofuta simana onto ya rolobake nzamba boto kwa yewat. Merci na bandonion Stubabenga biso basutena biso. Là je vois les pasteurs Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na Fido Mukwa ya Motema Vivence de Homo depuis Londres. Na maman Gisèle Lokelo Motema papa Emmanuel na Boston. Les frères Papi Kongé na Nzamba Lola Amono Esika Ozola na biso. Bonzambe na bonzambe Yesunde Mosuki Silema notre jamais bien-aimé dans les Seigneur toujours na kaga excusez il y a émission na biso rien que la vérité lolo to sona to lo bana na to yam ex magicien na plateau il y a émission lolo bien-aimé dans les Seigneur di solo moko o to betai likolo ya kisi ya mbongo ndeko asisi famille na mopima bien-aimé likolo ya kisi ya mbongo ndeko akabana mukongo na ye abotaka te malike ba mbongo azanongo likolo ya kisi ya mbongo tomona ba pasteur bakomisa bana na bango bakizengi likolo ya kisi ya mbongo ba conséquences ebele c'est quoi code ya famille tribu na tribu kisi nini bazala nango bien aimé tokosola vraiment elongo na ex magicien pasteur Jean-Marc Mutombo. Shalom papa. Shalom mon frère. Papa dido bana banu bazolanda tozotondo bino botondi bino bato bo encourage biso na musala toza kosala pona tina ya kopesa bwanya pe mayele lolenge nini tokoko bika na sena moi parce que Satan a rusé a peur des mensonges donc akolakisa yo bomengo alakisa makambo ndenge na ndenge mais sima na yango azana ba piège na ye yango wana toza kostombela bino bolandi malamu pe na pesi bino mbote. Vous allez brancher toujours la chaîne d'Abino Bolingaka, la voix céleste, Nzela Lola.
pona kolanda makambo kitoko oyo ndeko na biso Alvin a réalisé ka pona tina na bino. Ok, merci beaucoup papa na biso Jean-Marc Mutombo qui sambo ba réalité zebele papa mais quand on fond la biso est-ce que tribu bazana moderne bango balukila rakisi mbongo bazwa kisi mbongo ukoma bamisu toyoka bamupongola bamisu bamiyoka na surtout mingi na chika parce que mo idako olokote lorobo yomo milekisi donc bako dia bani eze be mais on va expliquer biso yo to zana domaine wana. Oui, c'est vrai ndeko ndengo lobby omoni na biloko etali bambongo akisi neto baki ke tribi to pemboka na mboka na réalité na yango na yebi na RDC parce que na oloba mingi menka na mboka na RDC ne place na sa vivre mingi et puis place na cette expérience ya ma magie pe na découvrir ma bakisi ebele au moins so na Luisa bande ko ya Luisa bazana niveau très élevé bande ko na makambo akisi babindi na balwalo bazana kisi ya kalulu ya lapin mais bango siko kisi bango na lapin on ezaka ebenda rande biloko donc ezo benda biloko ndeni parce que auto lobela mamanko dia ebenda kambongo mais auto zoba kisi me benda ka biloko voilà na zo pese exemple Luisa na Luisa province je vois l'Omami hein okay. Ça doit être l'Omami parce que la province en gros le verset biso na mutu makasi nezaki Kasai oriental bon bande ko na biso ya Luisa bazana kisi moko ya kalulu wana ali nyama moko azana forme mutu neza lapin mais nzoto neza lokola ndeke apumbwaka na ba hauteur moko plus élevé avandaka na kati ya bazamba moko makasi pe avandaka na kati ya ba tronc d'arbre ye nyama wana kalulu ajouaka rôle ya kuattirer loko awa nazolobela kuattirer et attiraka diamant omona na kati ya milieu bozali diamant ezate na sa mabele mais bango bayina ata musuni ya kalulu wana eloko wana kalulu elingaka jamais makila donc oza na kati ya chantier bozo sutimola diamant boye yozo kiata na pao makila no se sopani na ndenge esprit kalulu amela makila wana accident ko sa makati ya chantier yo kufi skotangu yo kokufa opoli mikuwa na yo minu na yo ekobaluka diamant minene kalulu wana pona diamant batu bakufa kana makila emisi makila et c'est beau petit diamant mais ebenda rapé diamant d'un milieu à l'autre ndenge nini bazu par exemple espace moko balobi boto sala par exemple 1 hectare batie na 4 coins ya nini ya 1 hectare wana kama bitenya musuni ya kalulu batie sikoyo bake ucha kalulu ya munene na centre tango bazo déplacer musuni ne wana na coin batiaki bake na ona centre c'est-à-dire bazo benda diamant nyo seza mpanzi e ya katikati ne okomona na ba chantier diamant ezalaka étendue eza munene mais place ka moko bwende diamant tondi plein donc ba bendi yango kalulu nde abenda kango avant yango esika moko lokola ema ebenda ma bende nyonso akangisa yango esika moko kalulu wana na Luisa basalela kango na bilanga pe mutoko yiba masangu na bilanga mutu mususu ako surtout biloko eza na sama bele po kalulu ya yiba mingo eza na sama bele oloni ba manyoko ya yibi manyoko neke na bilanga na ye na banzete na okuti na maseku na banzete manyoko ezate mais na bilanga mutu wana manyoko ebele na se donc kalulu abendi abenda nguba abenda biloko nyonso ebotaka na se bambala banini okuta mutu asali kamwe elanga muke 1 hectare mabimisi basak na basak ya masangu ya nini ya nguba ozo comprendre te bika place onde bimisi donc conteneur mobimba ya manyoko oyo nzokande atie kalulu ne wana abani ko tia lusanzo ezado maloba ndenge nazo tambola place nyonso na simbi yo na maboko place nyonso nazoleka soki na sa mabele linyoko ezali elandanga nelanga nanga siko yi azotambola kana bilanga batu misusu azotambola kana bilanga batu misusu etiko tango azokende na bilango ya ye
kalulu wana a versé ebele ya manyoko, ebele ya nguba, ebele nini nzokumai, do biloko njoso za nsama bele ke na bilanga mutu wana. Siko tango eke kuna mutu mususu ye na bilangane akomise loko te. Ye siko bimsa produit ebele tango akoteka ngo azwi mbongo. Do akokoma riche à partir ya ba produit agricole. Mais produit agricole wana eza effort ya motokinete kalulu nde azokendo yibele biloko eza na sama bele. Wana premier aspect. Na lobi aspect ya diamant, na lobi aspect ya biloko. Okomona mutu mususu na ba famille babotami bazo souffrir donc be vieza malamu te bana bakokotanga te donc pasi na pasi. Alors chef ya famille azui décision habiter famille cause ka pasi boité. Il faut quand même tout le moyen pour famille à la stable. Famille ça la combo. Nazo pese exemple ya ba famille belonga na yebi même na kati ya libota na nga famille élargie bato abongo pe bazalaki. Oyebi ke mutu wana kokende pa nganga asololi na ye abi ngai na ye awa na signé pacte na Satan pona nazwa mbongo. Mais mbongo nazozwa eza lupemba ya famille mobimba tozala bien tozala mbongo to akamukili tozozwa lupemba yebisanga fona sani nganga na ko yebisa lobi bon nazopesa yo par exemple lupemba wana eza par exemple soso, eza par exemple pigeon, eza par exemple ntaba, yo kokende nango okunda ngo na bomoi na lopango na yo. Okosala cérémonie papa osilisi cérémonie. Na biloko mso ba peso ke bomba ngo mutu amona te. Alors tant que ba peso ngo yo ke oche muto yo ko pakola lupemba na famille. C'est-à-dire abotoli chance ya famille nyonso po yo kotanga kombo ya famille na famille. Famille telle, famille à papa telle, famille à maman telle, et ya ndeko na biso telle, ya basi pe ya mibali, liste mobimba ba membre ya famille wana bopesi. Sko ya kwa tirer chance nyonso ya famille mobimba eye wana. Mwana ba kopesa lupemba, ye wana nde akoma na mbongo ebele. Sikoyo na mbongo ebele ya akoma nango. Asomba ba immeuble, asomba ba mituka. Asala nyonso akosala, atonga ba hôpitaux. Mbongo wana eza ya famille. Donc ye azaka lokwa muto ba utiliser. Siko na famille à chaque fois que kisi wana elinge senga makila. Ye azana droit ko lobake mutu te la kufa. Mutu wana pe akufi. Ye aza droit ko lobake mutu na famille ona kosomela par exemple eloko boyi. Soka aliembongo akufa akufi. Eza permission chef à famille a pesiye lupemba wana kazana droit ya ko sacrifier n'importe qui. Oya zoli ya kambongo obasai na kiswa. Et okomona na kati ya famille wana mutu azana lupemba wana ya aza bien stable mais batumisu na famille bazo souffrir. Ata basali effort ndenge nini. O to tanga classe to 6 to bonga bako bonga na bango te. Po bako dépendre kana mutu wana. Mutu wana sikoyo soki alingi pe ya kufa. Il faut que ce lupemba wana asedango epa mutu mususu. Mais à condition que abebisa bikila te. So abebisi bikila pouvoir wana na lupemba na bango e baby ba okoma ba malheureux ya kusakana te na vie na bango. Ndio omona bazaka na mbongo me bakoma ba malheureux bakoma ba ta souffrance ba ta misère. Wana na aspect général ya makambo. Mais na bande ko na biso ba sansala na Angola na San Salvador. Okomona bake ba travailler. Mbongo moko ta mususu ezata neti par exemple tozo neti par exemple na Congo actuellement mbongo eza ya muke makasi. Eza likasa ya oizanga eza esomba penza eloko grave te. Ya 50 francs. 50 francs. Alors 50 francs wana ba yebiso ba travailler yango ba pesio ba bibomba yango na kati ya valise na yo. Mutu asimba ngote mutu azwangote. Sikoyo ba travailler mbongo moko ata ya muke. Ba par exemple neti bo 100 000 francs CFA. 100 000 francs congolais ba pesio. Ba travailler mbongo wana babi kene soma marchandise o banda koteka. Au mona 100 000 wana et comme ati 100 000 dollars, comme 200 000 dollars. Mais yo sikoyo za moumbu ya famille parce que vous êtes esclave. Au sein la famille.
bozino eza ya famille soki mutu akufi oke okundi osali matanga osali nyonso mwana alingi kobala yo nde okobalisa mwana alingi kotanga classe bana batanga classe kaka yo bato nyonso yo bazo dépendre na yo en réalité ezali nde nkodi ya wana ezo attirer bambongo ezo sele makambo nyonso mais bazo travailler na étoile ya mutu nyonso ya famille wana po bato ya famille wana babonga bakoma bien il faut pacte wana ekatana soki pacte wana ekatani te eza eloko moko ezaka succession oyo akufi atikeli oyo oyo akufi atikeli oyo oyo akufi atikeli oyo eza bafamille mosusu batrahison mpe ekotaka lokola eza babike no toza na eloko wana ya famille moto amona yango te moto asimba yango te bakosala mpe omoni po so boningi ke bozwa succès bino mpe bozwa succès bokende kaka bofungola place wana soki eza par exemple nguma wana abima so ezaka ndeke wana abima so ezaka soso wana akima soso wana akimi wana nde pouvoir akisi wana ekei nde nayebi ndeko moko boye ye basalelaki cérémonie na famille bapesi kisi ya famille po te eyasimba famille azala na mbongo ebele azwa mpe mbongo asala mpe babomengo me ndeko ne mosusu aye koyebisa ye bino totrahir ye totrahir ye tosane oui fo trahir ye ponga pe fona koma pe mokonzi eza te kaka yo ye azala mokonzi bongo ye azala na mbongo ya vivaka bien biso tomonaka pasi soki efo osani na bite okende kaka na ndako na ye ofungola valise na ye kuna pigeon moko azalaka wana so pigeon wana abimi yebake donc makambo ebongi bakenda bafungola pigeon abima akenda ndako epela moto ndako ezika moi alors nde ye kosalaki na famille bato misusu mpe bayi kotombola bitu mais parce que batrahir pacte na bango batrahir pacte nini parce que babaki ke eloko wana moto mosusu asimba yango te mpe amona yango te eza na bato misusu bana bachambre oyo moto akotaka te okokota te nayebi papa moko azaka mpe na chambre ya bongo moto akota te azali so alinga voyager akende ata na bapays mosusu bamboka mosusu mpona akende kosomba bamarchandise na ye asala baaffaire na ye papa wana ifo akota na ndako wana omoni apelisi babougie apakoli baparfum oyoki azosolola mpenza na bato azoyebisa bango boyeboyeboye bazosolola ti apres abimi so abimi bongo abandi kokabela bino babonbon babiskuit banini pa apres avoyager esoki avoyager kota azokende na ntango azonga azoya na bamarchandise ebele biloko ebele ateki aza na mbongo succès mais ekili ezalaki mutu amona te kamwa cercueil ya moke oyo aza kosala baceremonie na ye oyo ezali na kati ya male na ye male yango mpe ezalaki polele na kati ya ndako moko de magasin mutu akota te mwana ya moke bébé ya ba 3 ans je crois 2 ans et demi ou 3 ans mwana ayebi na eloko te pa akoti mpe na kati ya chambre wana mwana ne abota mwana kitoko ya mwasi akoti na kati ya ndako wana pa afungola valise wana azosakana na ye pa asimbi cercueil wana aganga koganga nini wana baye bakutika mwana azolela bamemi ye mwana bandi fièvre pa mwana akufa ntango mwana akufi pere wana atalebi biloko nzoka nde eza biloko ya makila eza biloko ya basacrifice azwi yango ake kopesa yango epai ya tata moko azali kobenga le sacrificateur kadima mwakwiti ake kopesa epai chef wana kadima azali chef spirituel apesi ye kadima asali baceremonie atikali na kananga na Kishasa kadima mwakwiti eza na kananga azalaka na kananga azali koya na Kishasa azalaka koya parce que azali na baeglise alors père wana ntango kaka esalami bongo akapesi eloko wana père wana ata opesi ye mbongo $10,000 sala commerce akoya kaka ata ozwi mbongo combien opesi ye travailler na mbongo ako tout ce qu'il faisait akomaki kaka koéchouer famille ekomi misérable bana ne bakomi ba difficulté akotanga baklasse bamapango asombaki ateki donc pourquoi parce que mbongo kisi yake ndai kozwa po aza mbongo aza na succès ayalupemba ne babengaka ezaki na ekila basimba cercueil wana te mais lokola mwana ne ake kosimba ngo mwana ake sacrifice mwana akufi
siko muta motema makasi amona malgré moi na kufia comprendre les gens na normal les ba faire etikali kaka mais moi na msuka ko ya simbi nde famille ko c'est la bon po ezabilo moko eza soki esengaka après une année donc chaque année bo bano kunda mutu so esengaka après 2 ans bano kunda mutu na famille to ya libanda na famille parce que mutu nyonso oyo azoli ya mbongo wana azoli ya makila batu wana ti soki kaka diable bano saka de manière que mutu asimba ka cercueil wana parce que qu'il les a kaka mutu amona cercueil ta simba te mais diable banaka créer de manière que mutu atana ndenge mo akidiba boya kya koti wana monya ata membre moi famille aye vacances na ndako wana kenya na no kombola ndako papa akuti yango kaka parce que ça article piège sikoyo papa wana kawana ya papa wana mais sikoyo watu ankodia wana mbongo ba pesa yi wana ba travailler yango ifoza kana kati ya mali vanda akusana ma commerce na mbongo mbongo ba pesa yi wana ya nkodia wana batushaka ngote bitika la kana kati ya mali o yango nde ezobende ba mbongo c'est ça okola eba voilà nkodia ndenge sala parce que bena ba mbongo nde ba mbongo wana ebeda ka mona ndenge ebele net par exemple tozana quartier aw batu miso bana système bomba ba mbongo na kati ya ba coffre na bandako na bango ba miso bana coffre te ba bomba na kati ya ba mal tout ça mais qu'est-ce qui va se passer et au salema ke tango et comme na butu na minuit mutu azana nkoja lobi bon nazana posa mbongo po ezalo do sanzu kosaka abani kosaka na esprit na yo wana na besoin mbongo vomeza pasi na zozo mbongo te buena bo allez esprit wana nde siko bandi ko kena banda kwa ba voisin pa abeni mbongo ayatika pa kotikuna ayatika kotikuna azo yiba aza voleur ayibia ayacheli onanda sikoyo e pa ba voisin kuna za nini na cheki mbongo $300 $100 eke wapi na voisin na cheki penza mbongo wawa babia 10,000 7 neti 70,000 siko 10,000 eke wapi ba désordre na ba foyer mais nkodi ya neza sani ndazo yiba soki nkodi ya yibite nkodi ya azana tirance eloko nyonso zoteka ata nguba ata mikate bato bano soma ngo kaka ebele po kaka yo sa mbongo sani eya siko tango bato wana eza lokola eloko na eloko eza esika moko lokola etutanaki oyeye aya ye moko te lokola kei akoluka ke moninga ne mso asa nini alanda ye donc na ndako wana mbongo ebando bunga kaka izo apa azobenda kaka na yebi ba msuba na système nguma akenda oyiba mbongo na bana epa baninga mabesi ko ezalaka mutu mususu azana nguma wana mais azana ntina ngote mais mutu mususu azana nguma wana azana nti elingi koloba nini mutu asasi nguma ne akenda koyiba oleka sanza ka mbongo mazoke no yiba mbongo ya baninga po ezana nguma ya sanza ka mbongo mais ezana nguma akenda koyiba na yebi type moko boye atinda nguma na akenda oyiba epa ya bato akei akote na ndako ya trafiquant moko boye ayibi mbongo ata ameli siko bima akoko bima te c'est-à-dire nzela yelaki amona su nzela place abimela eza te bakangi pe na ndenge esprit nguma tikali wana kolo nguma tanga moto monene à côté pas trafiquant au moto donc na yawa bor na ngeze pa na yo bor na yo e pa na ngaya na ndenge ni te mais oyebi ke bor na ngeza wa yo po yebi na yebi bor no mo te awa master eza monde na biso ba faire vous comprendre ka langage na zo ba bor na ngeza bon donc yo to lo ba yo musala na yo oyiba kanga wa depuis kala heureusement ba pesinga anti yango wana nakangi bor na yo zoloba wana nakangi yango skopo ezonge pa na yo fofutanga lopango so pesinga lopango no ya le place boyi ya kitoko wana nazwi bor no nazongiseli mais so putinga lopango te ozwa bor no te or bor yango siko eza nekila so bakangi yango epa mutu mosusu ndenge wana yo kolo bor il faut kufa siko à toi de faire maintenant les choix soit ozopesa lopango bapesa bor na yo okontinue makambo na yo bien soit ondima no kokufa moto andima kokufa aza te ande alobi bo ça va zwa mikanda lopango siko nazo c'est là vont pesa mikanda lopango tozozwa ba témoin
ne place likambo eko yebana tozo ba témoin te za biso na te ba témoin bazala omoni type oyo azana na nguma aya obenda bambongo na bandako ya bato siko atindaki boru na ye wana yibaka ngai ndenga mpe naluki mpe antina ngo ne batiaki wana ntango nguma ne aye po ayibanga akangami siko nayebisi eke mpona libere yango ifo apesanga mikanda lopango yo oza témoin donc ya makambo wana ndenge wana ça va esalaka si mokanda papa nasali mokanda ngai kingandi na nguma na ngai akangamaki epa na ye eloko na ngai ekangamaki epa na ye yango napesi ye quand même lopango mpo azongisela ngai eloko na ngai basinye mikanda nazwi babuka lopango apesi na miso ya batémoin bon ayebisa bio ça va pere moko ya ozwa boro na ye na butu aye azwi boro na ye mpo nguma batiaki na kati ya sak tie na sak azongi na ye sikoyo neti nguma asanzaka mbongo il y a un grand danger po nguma wana so babeti ye masasi akufi yokolo ne fo kufa yokolo ne fo kufa eza lisolo na beta yango ya mama Binta nguma ya mama Binta azala kosanza nde mbongo ya yiba ne mbongo bato te me ya sanzaka siko asanzaka mbongo wana na ndenge nini na butu na butu 0 heure nyonso il faut sanza 5 kilo ya mbongo so sanzi 5 kilo ya mbongo yo lamuki ozwi mais mbongo yo tia signe oyo ayibaka wana parce que ya kendo yibaka kaka mbongo oyo sala signe so tia billet ya $50 bando yibaka ba 50 so tia billet ya 100 bando yibaka 100 so tia euro bando yibaka peka euro maintenant mama Binta ye nguma na zai ko sanzele mbongo mais à condition zai ka allier sakaye chaque 12 heures mukolo wana boye isali erreur mama Binta akena aéroport akomi kuna releki nguma bima tangu nguma bimi azoluka kolia po eloko bimisi ezande nzala nde basoda moko azalaki wana capitaine moko azalaki wana azalaki basoki espoir bao basoma babiloko ya basoda à cette époque là basoda bazali na baration na bazali kopesa bango nde amoni nguma wana azotia seme panique na marché ya Zigida nda sengi ordre ke ba abattre nguma babeti nguma masasi tangu nguma akufi mama Binta pe na aéroport mutu pasi nde nde lisasi donc babetaki nguma lisasi na mutu yango yakai mutu pasi tia ye kokufa voilà un peu babiloko ya nguma wana ndenge ezalaka n'expliquaka mpona bato balanda ba numéro na nga kala ndenge nini faut ça formule ya nguma wana faut que notoka ba mai na ba 0 heure mutakala il faut okende kosomba nzungu pot de terre zungu ya mabele po nano basalela te so oke otoki mai na minuit mai ya source oyo nano moto asimbi te na butu makasi oke otie yango wana nde oduki poile ya mpunda ya mwasi na ntango aza na periode oyo engaka entrée en chaleur mpona babasi babengaka yango menstruation alors ntango okotia yango na kati ya nzungu wana omonake nzungu wana ozipi yango pendant 9 jours osala prière mo mutakala ti ozosala prière wana papa pendant 9 jours 9e jour ntango ofungoli yango ezaka mwa nyoka moko me ya moke lokwa mosopi mayaka monene epa ye molai sikoyo obanda oliesa ye ebandeli ozoliesa mapa apres obandi koliesa soso apres akoma olia ntaba donc biloko nyonso wana ntango osali yango nguma wana sikoyo akoma osanza mbongo bandi osanza mbongo me ekila na ye eza nde ekila nguma wana aboma ye te akobima ne ata bato bamoni eza nango problème te bakolande mbango problème eza te mais soka babomi ye esili yo mutu nguma wana akufi na maboko na yo mpe fona osani nini okufa mais ntango yo okufi mbongo yotikala nango bato nyonso baosalela na bango yango tout ça kasi piège mpe ezali bato wana baosalela mbongo wana basala nango sans problème mais ti mbongo wana ekoya kosila nyonso ntango ekosila nyonso sikoyo bokomi kosala na effort personnel donc soki bozalaki mayele ya parce que ma faculté intelligence mpe jouaka na kati ya makambo etali richesse okoza oza na mbongo so oyebi kogérer bien oza na esprit ya créativité mbongo wana ekobanda obota kaka mais so oza na esprit ya créativité te bobandoli yango kaka ti boye esili mpe nango voilà po ezalaki makambo etali nguma to mpe biloko babengi nkodia sikoyo papa soki ke oza na kisi ya kodia bana no
ceux qui bazoli ambon ba comment vous allez en voter tout monde info ba relation no ya di banande balia kango bon bato bazaka mayele bazana ba mbongo wana bayebi ke ezaka na conséquence wana ke tango bana wana bazoli mbongo wana ezana facilité bakufa ezana facilité ba chance na bango ekende o baza mayele po tango nganga zo peso biloko eza nganga ko yebiso makambo soki ekilabo mais nganga mso ko peso ekilata moko te a peso ekilate na elingo bateke kisine za na ekilate mais atia piéger ndeyo tango ka yoko kende bobo okwena kata mutambo wana ozongela po ani osalaire yango il fallait pas iloko wana ninga bongo te mais yo yebisaki ngate yo na yebisaki yo ndo yokaki bien te mais yo yebisaki ngate te na yebisaki yo ndo yokaki bien te mais ayebi ke ezaki piège neti par exemple article wana ya nguma nga na yebisaka tango na pesaka ngo mama na mama binta na yebisaki ke nguma wana zana na problème te lié sai kaka mais na yebisaka ete ke mokolo ba ko beta nguma na lisasi akufi ube ba beti nzete akufi yo tchela qui est piège cet article est piège eza lokola omuntu apesio kisi abi kisi oyo ekila nango munene ezali kobima na mwasi na moite so lingi ke kisi eza na pouvoir na succès nango makasi kobima na mwasi na moite mais omoni mwasi moko boya kitoko po mibali bayibelaka kaka mibali boyibaka kaka mibali atali ke na ndaku mwasi andako soki azomona mwasi andako ndeni na kokima kaka aliake luka mwasi nsusu mais tango azoke luka mwasi wana aza mwasi sikoyo oyo bakosala ne butu kaka te eosenga mokomosu bazala na moi mpo na butu mwasi andako aotimbela emisa désordre obeti na moi alors koto oza na ekila obeta na moi te tango sikoyo osala bongo kisi ebebi mamoko conséquence ekoya soit balongoli yo bambula soit bazwi yo mwana soit eloko moko boye oyo oyoki kaka boutique na eziki o voiture na eziki mpo na nini eza punition parce que bayebisaki ke asala eloko wana te na moi eza na bamisusu bayebisi babi kisi oyo tozopesa yo ekila nango kolia eloko ya mwasi te ntango aza na bapériode ya menstruation soko olie eza mabe mais bakoyebi so te mabe nini parce que wana eza piège bakoyebi so kaka eza mabe mais sikoyo yo oyebi no te obandi succès pa moko mosusu oyebaki te ata biloko ya restaurant mwasi mo azolama na restaurant mais aza nango yo oyeba te olie kaka boye pa yango namoni bato wana la plupart bakenda olia na barestaurant oyo mibali nde balambi yango moni na barestaurant ya minene bazwa nde mibali nde bacuisinier surtout na bavide bacuisinier eza mibali baboyaka basi epuis bango basi bayebake restaurant tel eza ya mutu kingandi mutu wana mutu amonde na biso kuna bacuisinier eza mibali sikoyo neti restaurant mosusu anu te kuna basi balambaka aodie te po ayebi ke mwasi so aza na periode wana nga na lie na bebi mamu na nga pesa nini ebebi eza baarticle piège kaka diable atikala jamais kopesa mutu bomengo kopesa mutu succès sans ka piéger donc neti ko robete ya mbule so otema ya mbule neti bakisi ya bitumba surtout bayebi so babi non ndenge eza wana kokimaka mbula te ma ya mbule kono kelo amso so kokimaka mbula te pola na kokima te ebandi lukata place obatama mais kokima mbangu boye kokima te siko so okimi conséquence ezani okobela liboma conséquence ezani okoma bilemba tanso bani kobela bela pe okufi obeba komo beta opam surtout soza sportif et conséquence ni ezana kisi ya mbongo papa conséquence ezali ebele yango nazo énumérer na lobby misusu okobela liboma misusu mbongo esilio misusu biloko wana kana moyibo e magasin peli moto eziki ezomona okoko sala perte ya ba bien okoko sala perte pe ya bato perte ya bato ezani okoko fela pe bana okoko fela pe mwasi parce que obebisi nini ekila mususu peza obebisi ekila te mais yango moko kisi ezosenga o renforcer kango na makila ya bato donc so après 2 ans bien 3 ans tu faut kufa po bakotuna babi bonbon wango okoli yango na banani obona so ko sala kisi babi pesa so komba mwasi na openda femme légitime comment nombre bana na comment nombre bana so yoko mituna te obibo po nini
na bazotu na nombre abana opesa nga nombre na komba mwasi nanga lokola mwana mwasi moko babali ye na mobali azali pe muto ba moto baliye mwasi azovanda na ndako asambelaka makasi. Je n'ai pas honte de citer son nom parce qu'elle est chrétienne convertie. Aza mwana nanga comme ne mami. Mwana mwasi wana mobali abaliye mais mobali abato muto ba moto. Ya yebinete. Mobali akepanganga na yenga na ebisa bibo cette fois-ci au sacrifier bato apamba mingi osomba ona mbongo cette fois-ci tozo senga yo pesa mwasi na yo parce que bino nende bolia ka mbongo. Yo moyen to bomo ezate parce que oza jamu na biso. Oza lokwa source na biso ya production. Po yondo pesa ka biso ba esprit ya bato. Siko moyen to lio ezate, siko to na posa to lia nde mwasi na yo. Ah, ndenge wana ya. Bon, ngeno lukata sous-vêtement na ye, zwa ta photo na yo yana. Siko tango bazui photo ya mwasi batie na kati ya nzungu na bango wana babandi osala cérémonie papa sikoyo bazwa mbeli batuba baye bapesi mobali babi loba maloba sikoyo otuba mbeli na kati ya photo ya mwasi nayo tango azobwaka boye mbeli ke mopanzi nganga bi nini esalami boye zwa bandela abwaka boye eke mopanzi abino zonga tango mobali azongi abandi kobela de lokola raté mwasi il faut ça yesu que faisons on appelle ça mwasi ndetolo babombali na bakunda ye. Pourquoi? Parce que mwasi azali mosambeli et puis a vi pesa penza mais ayebaki teke mobali aza mutu banini ya bakisi yango. OK. Merci beaucoup papa Jean-Marc Motomoto on presse na suka ya émission na biso. Ce que honnête que kiss net que ya code ya wana papa. Ezala que il faut nini bapesaka eza nyama ezala nini symbole mo bapesaka il faut tiango wapi ayebite yango ezaka nyama te kodia ezaka mbongo bakozwa par exemple mbongo mabende bazine ti mbongo ali bende ya kala ko bat basi basalela bazo bapesio babizwa mbongo yo bomba nde richesse mo yango wana parce que yango wana en réalité eza elembo mais ezaka esprit do ba coach ba esprit kati esprit eza na kati tant que yo vandi nango ozo garder yango eyebi ke ngai na ye awa mission nango eza ya kobendaka mbongo epa ya mutu oyo okomona ka ofandi boye oza bien mata simple commissionnaire ofandi kaka boye esprit wana yango ekende obenda mutu moko boye azoluka ndako ya cher azoluka ndako ya $500,000 ayika epa na yo kode wana nde bendi ye pour aya pa na yo mema e place bondako ezali tant on lit la commission zui mbongo c'est-à-dire l'argent appelle l'argent moi ba musicien ne ba imba l'argent appelle l'argent mbongo eko benga mbongo yo ko attirer mbongo te soza mbongo te il faut ça na mbongo nde obenda mbongo donc mususu eza ndenge na zolo bake wana eza sikopona kobenda ba faveur moko boye les obendelo ba faveur par exemple au vandi boye mutu wa yebso bon nana cop mo boye mutu mo bazo na conteneur par exemple ya ba pine ya occasion de l'Europe siko yoza na conteneur no wana vanda ka ndengo wana o mona te keso to tia na conteneur wana to ko lia commission OK boya ko tia na conteneur langa ba tia na conteneur na yo ezote kama na kati ya conteneur na yo bakomi ko louer conteneur mbongo ekoti donc kodi ya mususu eza izo benda mbongo na ndenge wana na ndenge ba faire okoke eta mususu na magasin osombi eloko par exemple babi bo eloko wana eza 10 000 fois par exemple yo pesi 10 000 fois omoni ba pesi yo biloko wana bazongiseli osu mbongo wango yo sikolo yo ebike eza nkodia ebendaka mbongo olobelo kote obimi no pe okei na 10 000 wana mais mutu atekeli wana tika okota manka yo ke par exemple bon on a sali na sombi eloko bo totalité sali $120 mais tant qu'on ne peut pas sur le $20 yo le bi mais vous c'est na $20 ndenge bilo na zo 120 kende monsieur eza nini boy kende ba pesi mbongo no ndenge ezali bo ali yo po ni OK mais code ande azo sala biloko un code ande donc il y a benda ka mbongo d'une manière ou d'une autre sur la conséquence ndé na lobi ke famille mobimba lokola bozana nkodia bozwa chance nyonso bo pese pa mutu wana chance na bino nyonso eza pa mutu wana bino bokoma bato ya misère
moko ya kokufa nda tikiri ndazi ya pesi mutu mususu donc elongwa na famille te elongwa kate eza eloko ya famille ah bon eza eloko ya famille elongwa epa oyeke epa elongwa epa so boza na posa ki non ebima na famille so bolingi ke ebima na famille soki nganga wana aza vivant boke bozongisi yango epa na ye mais soki asa bafutaka so siko asa bafuta bafuta bantaba bantaba ba sacrifice eza batuti eza batu siko tango siko oyoke yo non bon moni tolembi na biso eloko oyo tolingi elongwa na famille eza kwa bandeko mona poto babengaka na kande ngwana babi tozala na nkode ya famille biso toza na poto tobonga tozala na biso bien mais sikoyo toza na posa tolonga boro si bango bono toza na bapaster kuna na poto mpe toyebani na bango bakoloya alongolela eloko wana te tolingi tolongolela yango kaka na poto ate tolingi tolongolela yango kaka na RDC ambo bokitaka sa na RDC aya na RDC so bakende pa na nso epa na yo on ne sait pas so bazonga epa nganga on ne sait pas donc bazongisaka mais avant kozongisa yango il faut bofuta donc babengaka yango na chiluba bona chibao bofuta neti mwa amande en bref ofuta amande moko boye epa nganga wana alongoli yango so mpe boboyi na noke na voya banganga boke pa basali na nzambe basali na nzambe bakobondela badétruire eloko wana batungi yango koneti na bafamille mosusu tomoi ke famille eza bien baza na mbongo bapaster mosusu mais baza na bana mo baa babikiti baza bizengi motu esalaka bien te papa aza na mbongo mais bana na ye nyonso mitu esalaka bien te loyenge badrogue ata moko aza bien te kaka papa moto aza na mbongo bana baresonaka te bilomo ya boye eza nini eza donc papa wana asakrifia bana na ye apesa vi ya bana na ye na kisi autiliza betoile na bango bao baza babizengi wana donc azwa bamayele na bango bao baza baresonaka bien te bazaka bazoba donc basedrogaka basali eza mpe quand même cadre wana ezosenga délivrance ezosenga famille wana mome esenga badélivrance délivrance yango il faut ebanda nano na papa il faut asala renoncement so papa akufa na ye bilo wana etikala soki sikoyo papa akufa moto atikali na biloko mpo jamais moto akufaka biloko netikalaka etelengani eza kaka na moto moko badésignaka lisusu na famille ke ye nde moto atikali responsable sikoyo moto wana atikali responsable biloko wana ye nde moto ifo aluka délivrance sikoya famille soki ya boyi soki ya boyi famille ezomona bapasi te moto na moto aluki sikoyo délivrance na ndenge na ye moto na moto aluka délivrance na ndenge na ye c'est comme ça ke bato ebele baza bavictime ya bapasi na mokili oyo parce que bakutani na baalliance bakutani na bapacte oyo bakoko basala ou bien batata basala. Merci papa Mutombo. Mpona sikoyo bajeune fille oyo eza na bajeune fille ebele wana kini ekoma ke bango fo babima na baboss batata bakombo ekenda kinduma abimina ya pesi mbongo est ce que baconséquence nde mpe ke bazwa bambongo epai ya kisi wana ezalaka bon wana ezodépendre na moto oyo bazokende kokutana na ye wana parce que tokoloba te kaka d'une manière makambo tozoba eza baka exceptionnel bon eza cas général te ningo bateke moto nyonso aza na mbongo aza kaka na kisi asimbaki kisi eza bato mosusu babeta libaku akutani na circuit ya mbongo ya leta ebele ba 10 millions de dollars ayibi ne pas détourné bongo wana eza mbongo ya kisi te eza ya mbongo euti na détournement bosiko so akabelango mwana mwasi po alingi ye c'est pas un problème mais mbongo euti na kisi ke azolinga sacrifier wana eza eloko mosusu donc kisi na mbongo na ye alingi siko atravaillaka besprit ya bato po asombaka bato atalika jeune fille oyo aza nano na l'âge oyo bo aza nano na étoile ya bien napesa ye ça soki azwi yango alie nga na bende étoile na ye nasaleli chance na ye ou bien nakati ye bambula oui esalamaka nango mpe mais nalobi ke baexception ezangaka te imaginez-vous ke bokwea na piste ya mwana moko boye ya famille oyo motu wana aza ta mosusu politicien monene amonaka ne mbongo pambapamba ya badétournement eke azwi akabeli yo tout ça bon wana eza yango problème te. Ok, merci papa Mutombo. C'est la fin de notre émission. Malobana ya souvent. Natondi bino botondi bolandi biso nalobaka souvent que makambo tolobaka ezapote pesa biso mayele po toyeba koluka nzambe na bozindo na ye. Et koluka nzambe na bozindo neza nini tango constater que makambo tozoloba esalama na ba famille, esalama na ba mabota. Ozomona ke na famille papa zaka na mbongo azala ba moyen. Yo mwana ozokomona makambo ezo simba te. Tout ce que tu fais ezo simba te. Ozokende luka misala bazozo baninga misala yo musala ozozwa te.
au sali test au récit babi va on va te rappeler depuis au kenda ba rappeler ka ote bazwa batimisu ba tia ba na place wana ba malédiction oyo ba papa obi ba koko ba kendaki ko s'attirer na yango à partir ba pacte ba sali na Satan ils ont réclamé bino parce que bobotami na libota wana bobo kwami na mbongo ya Satan bobo kwami botangi ba classe na mbongo ya Satan bo lati na mbongo ya Satan bo voyager bo ke ba poto na mbongo ya Satan bo tongi ba mapango bandako bo sombi na mbongo ya Satan. Satan zo réclamer bino na oyo ayeboliaki lokola tata akufa peut-être sko mutu akofuta oyo tata asalaki lokola alliance kuna azate peut-être mutu atikaki ono asala continuité biloko wana aboya na ye abwaki sango apesa ba pasteur nde yango na siko koma kolanda bino et comment ko réclamer bino parce que boliaka oyo ye ndenge bato moke ba bagatelle mate olie biloko ya moi préparer mbango donc na minute wana siko mbango yo ko préparer ozokende wapi ko kende so panganga te ko kende so kota na kati ya science te kimele pa Yesu Kristo mozwina mawa mobola na kanda akolimbisa yo akokelo mawa et puis tango yepa na Yesu sala repentance sincère o basala nzambe akoyebisa ke sala yango. Il est vrai que biso basala nzambe to bebisi ba réputation na biso mingi par rapport ya ba acte o toza komona eza ba erreur yela kamutunyo so na vie mais basala nzambe pe ya solo bazali uluki mosala nzambe omikitisi Bible lobi confiez-vous à ses serviteurs les prophètes vous réussirez. Mi confiez pas bonsi basala nzambe babonde la pona yo basunga ba orienter yo basali so délivrance oyamba Yesu Kristo ko yankolo pe mobikisi na yo okomala ke makamu na yo ekokende liboso. Bye bye, je vous aime tous au nom de Jésus. Merci. Bonzambe na bonzambe Yesu nde mosukisi la voix céleste nzela lo la gagne. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Oninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka moninga, moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo etala bato bakoleka tango ekomema ngai tango ekomema tango ekotika moto te bakulutu bayakala basi bakende moninga tala tango ekomema Papi Charles Mombaya si akenda kala otango eza komema ya Maria si akena ye misa mungolo we tala tango ebebi ye papa de baba si akenda kala tango eza koleka ale moloto we si akenda kala potango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango eza koleka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa bangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka moto mbongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa etango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka engela bomoi na yo epana yawe tango ekomema engela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekoleka moninga tala tango ekomema
tala tango ekomema tango ekotika moto te lengela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini ye okotikala ebende te okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomo moni lengwa salama sebu bakenda tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokenalela mpona nini nalela mpona le temps passe. Oh, Alvin et Béa, tala tango ekoleka. Nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka. Un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe.